Monsieur Panzu zongesela biso molimo ya Grâce Temo. Zongisa Grâce Temo nengo kutaki ye. Nganga na melaka ba vitamine mo boy na somba ngo kuna na ba ninyo yu bakisi o pona dépression pour grâce à ça la ba dépression bozela bomo na nyonso na ba prévu na ba kolinde ba kotikele kuna na nini na kini grâce à ça ka ba dépression bomo na image grâce à betale ki na mobali ya suka à l'occasion de rien à panzale ki nembanga erba ki hôpital nde ba détecter ba bise ou ça ba dépression donc dépression grâce à banda panzo boya ye santé wana bomoni vitamine ngamo na yeko yebisa que grâce à comment chaque mois bazong sake mai donc ndenga za wana ndenga tambola amela bakisa dépression pour obiso ki abandi ko déprimer awa beaucoup reconnaître yete c'est quoi comment amela bakisa ba dépression pour elali sake ekiti sake nyonso na oche la bino to le Manike, Chris Tambana, Chris Love. Chris, bonjour. Moi, c'est Manique de John Lachuna Baby. Oh, Manique de John. Chris, je te salue. Mobile Grâce Temo ici. Motima, Grâce Temo. Oh, babi, c'est patron de mon cœur, Azali. Chris Love. Mon péché mignon, je te salue. Chris, je sais. You comprends que là-bas, on t'a débordement de langage. Vous comprenez que c'est Ngo ma Afrique, net si on y est produit. Papa, papi, bon papa. Je m'en donne au PC. Et il y a Nyango. Aussi, les exemples de nombre de vis, c'est que BM de Fakezo. Oh, Balboma a installé l'hôtel de Fatika Bazé. Dobino peinture à mon débat, tu l'as envie. On est Afrique, on est. Nganga na melaka ba vitamine mo boy na somba ngo kuna na ba ninyo yu bakisi o pona dépression pour grâce à ça la ba dépression bozela bomo na nyonso na ba prévu na ba kolinde ba kotikele kuna na nini na kini grâce à ça ka ba dépression bomo na image grâce à betale ki na mobali ya suka à l'occasion de rien à panzale ki nembanga erba ki hôpital nde ba détecter ba bise ou ça ba dépression donc dépression grâce à banda panzo boya ye santé wana bomoni vitamine ngamo na yeko yebisa que grâce à comment chaque mois bazong sake mai donc ndenga za wana ndenga tambola amela bakisa dépression pour obiso ki abandi ko déprimer awa beaucoup reconnaître yete c'est quoi comment amela bakisa ba dépression pour elali sake ekiti sake nyonso na oche la bino to Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonet. Bote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote ba mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Monsieur Panzu ndenga zawana asala Grâce Temo mabe. Soka sala ye na ba maison na bango ye mowaye. Soka sala ye na modèle obiso to monaka. Aye ko balaye na komba lukuta. Asali ki fiançailles ya lukuta. Makambo ebele ya lukuta. Asala kaka mabe. Et ce qui totali bien, mais c'est Panzu, vraiment, azana ba victime ebele, ya bana basi, pe asala kango, penza, amedita kango, asala kango pe pona intérêt moko boy. Grâce Temo azana ezozo, azana e mutalukuta, azana e onios tobenga. Mais mutu moko te azana droit azwa. Azwa esprit na ye, azwa molimo na ye, atikela ye soki nini akotikela. Bandeko nazana ba preuve te pona okanga Monsieur Panzu
me mese Panzu ndenge akendeke na Afriki wana makambo alobaka na bino eza lokuta to ezali sous couvert ndenge akendeke ba Kinshasa wana akendeke ba Lubumbashi bobosana te chaque voyage na ye abebisaka basi tout d'abord bomoni kaka kozala na Grace Temo abimaki deya na basi soki botali basi ebele mpe bavi na bango etikala ndenge akutenaki bango te atomoni moto yango azosomba bavoiture azosala bavoyage mais côté spirituel to côté santé atikala ndenge azalaki te nakanisa boyoki témoignage pa Karine Mokonzi ndenge Grace Temo akoma eza mpe par hasard te soki botali bien libala wana elingaki mpe kolia mama ya Grace Temo akotaki koma bandeko eza teke lokola mese Panzu aza Congolais ya Brazzaville ayaka kosala mabe na Congo Zaïre te mabe oyo asalaka yango ntina bandeko ya Congo Brazzaville me makambo ya bandeko ya Congo Brazzaville ezalaka ya kokangama liberté ya koparle ezala de la presse ezala liberté privée boye na Congo Brazzaville en tout cas nayebi te soki penza ezalaka soki ezalaka donc eza kaka na Grace Mbisi ezali kaka na Grace Mbisi je crois mais na bamisusu nayebi te alors mese Panzu oyoyo bel et bien asala mabe n'esprit ya Grace Temo ata ba Christelle Lomata avoyageaka ke ba Dubai me baoyo bayebi ye bakokomona mpe différence banda abimaki na Grace na mese Panzu Christelle wana abimaki na ye kaka bajour ya mariage ya Grace Temo mais soki botali ye avant bokomona différent bakomi na mese Panzu ata mbala moko ata journée moko bokomona changement fo ezala mese Panzu aza n'importe qui te côté basi mpe mwasi oyo abali bokokoloba mpo na nini asali ye mabe te mpo na nini abali ye baboti kutu bien sûr atokei na bamaison atokei na banini baza na basi oyo basala uniquement mpo na bango bagrand maître bakoyebisa ye oyo aza mwasi mpo na yo atako toluki ye moko bakotala mwasi balobi oyoyo aza mpo na yo yaka na ye memai mpe awa problème eza te aza ya yo ntango mpe mwasi akokende akoti mbala moko na basecte toyokaka batémoignage awa na bato ya basecte toyoka mpe témoignage ya ndeko na biso acteur ya filme américain Tony Cruise soko obeti na YouTube okomona no batémoignage ya vie na ye na ya basi akanisa bomona yango meme ntango alingaki Pene Lopez alingaki okota babisiki ebele mpo akangama na royaume me ntango otali ata baphilippe ntango bazalaki baprince modele azalaki obete kare badistance tata bakutani ezolakisaki batimbelaki deja ata bato mosusu batimbelaki basekti wana te yango bandeko mese Panzu asali mabe na Grace Temo epuis Grace Temo mabe ya mibale aninga zwa yango oyo ya le king bandeko le king bel et bien Gai Papa Robo
na commissaire à 80%, le king abima na Grace Temo. Boloba o le king ndenga zawana bajeni baza pembeni na ye bana kitoko bakotaki na baconcert bana badidas basoni ya pembe bali ngana kokipe te pana ngai le king abimaki na Grace Temo. Ata bolobi Grace Temo ndenge azali nasola mapeka lokola ya Saratola ndenge boko. The king ba musicien ne pe atelemaka na bango baza pe na sola mapeka. Babetaka pe mikinza ayoki solo. So pa bimi libanda ataza na mburkini na ye ayokaka pe basola ba toilette na balabala wana. Pana ngai nazomona eloko moko te ekolongola kele king abimaki na Grace Temo. Abima penza na ye. Bandeko, le king azala munene oyo azali ndenge moko. Tout d'abord, ba musicien basi na bango bazalaka majorité, ba fille à milliers, ba danseuse, ba journaliste, bato wana eza bongo. Tokoki koloba soki aza na posa kasi abima na ba fille à milliers akokozwa na ye par exemple na Angleterre to na Belgique to na France, c'est possible akokozwa. Ezosenga pe temps, ezosenga pe asalango na désordre te po ayebi soki asali na désordre eloko ekokole ye ezali ba procédure. Boyebi yango bien non? Ba joueur, ba star awa na poto babangaka basi mosusu te, babangaka ba millionnaire babangaka te, babangaka. Pourquoi babangaka? Parce que soki mwasi alobi akangaki nga na makasi baza na baposa bapreve te, kaka maloba na yo contre maloba na ye. Soki pe alobi naza na période ya malamu me azali na période ya mabe, soki po tie zemi ekozala na époque ya Niki Menga te, me ekozala na époque ya Fally Ipupa 3 fois Arena. Donc le king Fally Ipupa akoki kose aventurier te, koriske te na basi oyo tozoponela ye libanda oyo ya kitoko tozomona oyo baza kolanda ye bazowelela ye. Akose aventurier te na yango. Ata tosali ndenge nini, ata tolobi ndenge nini. Bandeko ameka kutu na Afrique, na Cameroun, by Nathalie, matuka elekela ye moko akoexplike bino, akoka korepeta ngo lisusu te. Alors, Grace Temo, na miso ya le king, ata biso tomoni ye oyo tokomona, le king akomona ye ndenge mosusu. Pe le king, soki aza na posa abima na Grace Temo, akobima na ye. Soki pa bimi na ye ase retrouve ayoki elengi pe bafacilité ezali mpo Grace Temo azali ayaka bakutana akosala ngo akorepeta ngo même plus de 10 fois. Donc bandeko, bel et bien le king Fally Ipupa ndenge azali wana abima na Grace Temo. Grace Temo premièrement aza victime na likambo etali libala te,
me na likambo etali escroquerie bayiba esprit bayiba molimo bayiba na oyo tobengi Monsieur Panzu. Alors bandeko ya turo yo oyo yibiye abendie molimo te toloba oyo kaka alinga bimisai oyo abimi eza le king. Tout d'abord soto tali bien ata botali bemission nanga oyo elekaki nalobaki pe bien nalobaki le king namoni ntina amemi Grace Temo te soki alinga komema alinga komema Malika Mania soki amemi Grace Temo na ntina nini. Premièrement asalaka mosala moko te oyo akomaka na Facebook na ye wana eza rien du tout na niveau ya promo ya le king Fally Ipupa to niveau ya promotion ya moto nyonso. Même depuis akosepa nete na ba promotion wana loba osalelaka ye na micro. Alors bamemi ye babengisi ye pe aye après des arènes na se betami tokomi na arena ya Belgique aye pe ntango Nana Ketchup aza lisusu te Nana Ketchup azongi. Atuka makambo ezomonana kaka atamboli na voiture ya location to voiture ya motu moko boye nyonso wana ezoloba kaka. Donc Grace Temo bel et bien na komi na 80% abimi na le king to abimaka. Le king andima responsabilité na ye bayokana na Nana basolola andima responsabilité na ye po Grace Temo soki mokumba o balobi aza nango eza ya solo alors ça va barder makambo ekokende ekokoma na niveau moko ekosala nango le king somo te ekomemise mpe ngambo te ekosalisa mpe baprojet te me nde ekodevalorize ye devant peuple na ye congolais bakotia ye na liste ya bainfidèle me sikoyo ya kokoma infidèle pire mpe Grace Temo soki aboti mwana na zemi ya ye en tout cas pension alimentaire ekozala vraiment ya sengi bana mpo bakotala niveau oyo ezali. Ngai Papa Robo nayebi Grace Temo azali moto lokuta azali zozo me elakisi te soki aza moto lokuta azali zozo to na kala banda kolala na salon la baronne abanda kosukola bamokadi mama na abanda kolala na église tozwa ye ntina te. Grace Temo azali na ntina. Grace Temo makambo oyo asali mabe moko eza wana te na bana mibali oyo natangi. Monsieur Panzu alingaki ye Grace Temo mpe alingi ye bayibi ye santé bayibi esprit bakomisi ye maladif. Le king abimi na ye ayoki elengi Grace Temo mpe ayoki elengi lelo mokili mobimba ezotake Grace Temo. Ngai Papa Robo comme papa nakokozala d'accord nango te. Mwana mwasi bamonise bongo mwana mwasi bamonisa ye bongo ata aza zoba ata sila mayele ata aza na kindoki ata aza moyibi ata aza lokuta bato basambisa ye bapiniri ye na mabe oyo asalaka. Me na bana mibali oyo natangi Monsieur Panzu soki natali malamu Grace Temo asalaki ye mabe moko te. Na le king Grace Temo asali ye mabe moko te. Atuka bandeko
na moment oyo bokata Grace Temo ezala pe ya solo akoseli le king makambo mais soki ezali ya solo te atuka soki le king afuti kaka mabe oye moko asali akati Grace Temo ya laba bobosana te nyoka soko okati ye mutu nyoka mutu na ye eza capable e continue e bandotake yo pe swa yo po banyoka kokanisa te so okati ye mutu nzoto neke koto mutu eke koto yo okofano na kito mambo esili na bomie na kati ye mutu te mutu ya pamba ekotake yo bien ebwakeli yo vene pe swi yo alors soki Grace Temo asalaki mabe azokosa ndenge amesala kokosa alors akatana ya labai mais soki abima na le king abimaka na le king en tout cas le king akozwa ye retour parce que ye moko mutu aluki yango mpona mese Panzu en tout cas bana basi tu babima na mese Panzu boluka bosolona ezali serie mutu wana achanza bino amema quelque chose na bavi na bino atikela bino oya bino te botikala bino te kaka mese Panzu nazoloba surtout bandeko ya Brazzaville boloba bobatama te boyoka soni te bandeko ya Congo Zaire pe boyoka soni te o pe baza na poto boyoka soni te mutu wana abendaka bino penza oyo esengeli abenda ye moko alakisa ye moko aloba abimaka na bino te pour amour abimaka na bino te pour amour aya kozwaka eloko mpa na bino atikeli yo maladi ndenge atikeli Grace Temo vomie kutu moto akolinga yo pour amour aza na niama ateza mabe atikelo niama na mokola lelo kokozwaka no kaka 2 tonga na ne to 5 tonga na ne okovivre no basanta makambo ebele te mais Grace Temo oyo batikela ye mama na alinga kufa abeta leki na ye alinga kufa ti lelo makambo Grace Temo asalaka toyebi te soki pesa bomela biso shege ekende na konte ya mese Panzu toyebi te bandeko ngai na makambo oyo naza pour Grace Temo te me na bana mibali oyo mibale nalingi kaka verite nalingi kaka bazongisa ndeko mwasi ndenge azalaki pamba te oyo ya mese Panzu eza confirme mpa na nga asala ye mabe sikoyo etikali ya le king et c'est confirmé totalement mais naza sur à 80% le king na Grace Temo babimaka to babima ata n'époque moko boye oyo ezali réalité ezali ya solo botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fagnon sur Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui tombent, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramo la zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.